Mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na pesi bino d'abord merci na bandeko bele boza ko soutenir ngai eza bon mama Nicole Moisanza o asela kabino émission tozo kende wapi na série double face. Merci beaucoup na ba soutien na bino. Tout à l'heure na bandai ko débattre sujet moko ezalaki na bandeko ebele bazai ko landa ngai. Coucou ma belle Galia de Jésus. Coucou maman japonaise. Bolimbisa bandeko vraiment babandai kolandanga vraiment na koma ki mwa muke na 4-4 bolimbisa zaki na ndeko moko abenga ngai. Et puis bandeko misusa misu robenga na appel na ndenga messenger vraiment et ko sala ki émission et s'arrêter. Vraiment na préféra ki ko souhaiter bino na no ba bon dimanche na ndenge to 6 semaines nzambede mutu abateli biso et puis lisusu na linga kipe ko partager na bino bandeko sujet oyo et aider biso na semaine na biso to kende na ndenge moko ya malamu. Alors na lingi ko répéter yango parce que na bandeko misusu bokoti boyeba ite comment na bandaki déjà ko décortiquer sujet na ngai ya liboso nazolobela par rapport ya bandeko ebele vraiment na kati ya mokili oyo misusu baza na ba ignorance na bango misusu pe bazoyeba comment ndenge nini kosabote bato me ndeko na nga soki nzambe ayebi nano za me moto mokili alingi koreconnaître yo te na makambo misusu oza kosala misusu na façon vi na yo ezali motu misusu kosala comme si oza te bato ebele misusu basalaka pe susi bato misusu omona na monde tozo vivre alingi bato bayeba ye akanisi misusu ke nzambe ayebi ete nani azali bamisusu azolinga bato bayeba ye misusu omona pe lelo bakenda misusu basimba bakisi kaka po balobela bakombo na bango batia bango misusu na page moko boye likolo bambote mama RDC Congo ya biso. Alors bandeko nanga na bandeko pesa exemple moko na bandeko ebele misusu ozoko yeba nani oza te me nzambe ayebi nani oza. Donc nzambe mutasali na mokili ayebi nani oza zala na yo à l'aise. Parce que na pesa même ata exemple na nga moko. Bozoko na musala oyo misusu nga mama Moisanza na sala kana kenda kote ko ya mboka omono telemi lobi ozongi misusu na communauté ezabile bandeko misusu o misusu basala pe musala oyo ofanda pe na ndako neboye azotala pe video azo mais fille azo s'exprimer bien fille azo loba bien mais bakosala misusu ba ignorer nga misusu osala net donc Moisanza ozala ta donc to tie écoute te na média osala net royokana te mais siko ba net lokola ba biso boye biso tozaka net ngana zaka déterminé donc pona nanu batalité batu changer pona nanu souci nanu ya bamboka na biso Congo ndengeza donc mutoko ngana kosala misusu n'importe quoi te parce que pona naza na besoin public moko boye batiangaka oyo mutu oyo ayebaka nani azate surtout so tolobi neti ba biso boye misusu na ndenge ya ba média boye omona ozu tolo mabelo tiki polele omona boye misusu abandi ko déformer munoko misusu omona sima pe atubi yango batonga abandi kosala ba n'importe quoi nyoso tout parce que mutu azoyeba te nani oyaza il faut sko attirer attention ya bato bayeba balba ah bon ye daza nani oyo bazolobele mikolo c'est ça ezali muto mokili ndenga vivaka mais boyeba ngo to vivre na ba copie ebele eza lokola bato misusu bayoka babwaka bakombo bato ebele babwaka bakombo ya ba musicien bayemba misusu bato omona sikoyo yo mutu oyo zoyoka kombo mutu wana bayembaka ye babwaka ye okota misusu complexe moko boye oloba ye nde babwaka ye boye seke adanse seke ndenge eza na asomba ba immeuble seke ndenge eza wana vraiment atonga seke ndenge eza na banki kutu awa mutu ambongo nzoka rien nzoka misusu yo mutu oyo mutu oza na yo kaka simple mutu yo nde mutu ozali peut-être na valeur mais ignorance eza pe na bato misusu aza komiyeba te alingi bato nde bayeba ye bato balingaka bato bayebaka bango bebele bakendaka basukaka misusu na baniveau ba basimbaka bakisi parce que lokola nzambe misusu ayebi ye mais ye alingi bato bayeba ye na mokili sikoyo na mokili oyo bandeko na nga fo tosalaka très attention bakopi ezali trop ya bato toza na baoriginal toza mpe na kopi mutu mosusu yo ozomona misusu ke non mutu wana ayokanaka te abima te to
ata musicien moko ayemba ete yo ozomona moto wana émission aza motu pamba te parce que bato mingi bazalaka bakopi baza bato émission omona babwaka ye memona eloko moko mpe ya malongo asala eza te omona émission mpe ndako aza nango mpe te omona émission mpe moto wana soki otuni ye émission atonga école na Afrique rien mais oyoka kaka kombo ekenda sango mais sikoyo mutu oyo oza na ozomiyeba te nani oyo ozala peut-être na ba ignorance ebele yango misusu na utopesa bino neti voir même exemple neti ngai moko parce que mutu nsu nde nazosala mosala na kokotisa misusu ba ignorance ndenge nini bato fo bayeba nani naza misusu yango balobelaka mpe na ndenge mabanga il faut vraiment kotanga libanga vraiment koloba pema nga vraiment naleki kote wana eza posa ya mutu mais eza kaka nécessaire te eza kaka nécessaire te parce que tozovivre na monde oyo bato ebele baamite ya malamu te mutu mosusu oyeba vraiment ke non osala eloko ya bien mais mutu wana kopesa yo bafélicitation te ndenge mama RDC ya biso akomi mosusu omona boye akoya koluka te ke omata ozala na niveau moko boye mais misusu omona ndenge eza na akokunda yo mususu eza te ke non mona boye mama Zozo akoya mama Moisanza vraiment ma Nicole vraiment kende liboso en tout cas vraiment oza na niveau moko ya kitoko mais mususu ayebi na ye azomona na ye musala ozosala mais ye sikoyo akolinga peut-être aignore yo sikoyo babiloko aboye ndeko na nga peut-être otekaka osalaka likambo moko boye ya faire oza na eloko moko boye osalaka sikoyo omonaka peut-être ozwaka soutien plus te ya bato tomonaka te bato batombolaka tolukaka mpe bato batia yo ka baloba noke no ta ndenge aza ya osala makambo mikolo ya bien olukaka maloba wana mbote ndeko Kongo bolingo bomoko olukaka bamaloba wana me ozwaka yango te mais elingi koloba te ke non oza mutu ya pamba non parce que bato oyo ozomona msu bazokolobelaka bango wana baza bakopi baza msu batriche msu personnalité moko boye ke non yo ozomona ye ke non mutu aza danse neti nazoba neti biso bato bamedia boye omona kaka mutu moko ye bazolobela ye omona mpe siko mutu yango bazolobela esi otali na travail azosala ozomona ke eza na sens moko te mais mutu wana ye na ndenge ya kopi alingi ke non bato bayeba nani oyo azali donc atriche mpo bato bayeba nani oyo azali faut asala babuzo basala ba n'importe quoi yango nazoloba sikoyo des fois na vie eza na bato ebele bazokoperdre un peu donc ye moko azolinga te kozala na confiance ya ye moko sur le plan tout ndeko na nga ozosala makambo nyonso surtout affaire to oza na projet kozela nanu te ke non ata mutu moko aye te kokasa te ke non ndenge eza wana bato kaka mutu fo ya na mo ya koencourage yo mpo mona ke eloko ozosala yango nde mutu ekokende bien mpo bato balobi non bato ebele baza bahypocrite bato ebele baza mitema mabe bato ebele batalaka bato na miso des fois mosusu kutu omona kutani no boye azoloba no likambo nga alingaka kaka ndenge olobaka continue mais omona te mokolo moko te ndeko wana koya msu nde papa na biso jo mobiala des fois tosolaka mama continue na mosala ozosala momona moto mosusu akoya te mais asaleli yo hypocrisie asaleli neti ke non abimisa te ke non botala moto oyo aza mpenza motu moko ya bien motu moko avaler mosala azosala eza ya bien bandeko na nga il faut pas ko perdre komi perdre nani voilà yo moko faut koyeba nani oza parce que nzambe ayebi nani oza kozela moto mokili te akoyebi so nani oza moto mokili adecevraka plus moto mokili akoyeba nani ozali mais azosala semblant non opesa bino exemple ya David ntango pasteur moko azali koteya na moi ainspire ngai liloba moko ntango David azalaki na ye kuna na bandeko na ye na zamba mosala nzambe azoya mpona nzambe atindi ye ke non azwa David awendre ye mpona akoma mosali na ye nzambe amonaki ke non David moto akosala mosala na ye peut-être mpe
papa na David abandaki peut-être komona biloko misusu epai ya mwana na ye différence misusu bana misusu bazalaka komona kaka ke mwana vraiment aozala mayele mais bana misusu mpe lelo na momoye misusu bazangaka mpe encouragement ya parents na bango omona parce que mutu aza mutu omona misusu eloko wana oza nango ya valeur ozoluka batu bapesa yo valeur moko bayebiso batia yo ka olo bato baloba nani oyo ozali me omona mutu te ingoloba te ke non lokola bato mokili balobi te misusu eloko wana ozosala to commerce wana ozoteka banda misusu osalaka ofungola salon to ofungola restaurant na quartier ozalaka ata mutu moko peut-être apesi oyo mpe encouragement te félicitation te okomi se décourager lobi te misusu bango peut-être esi nazokoka to misusu pourquoi bazoyeba te nani naza donc etali bango yo yeba nani oza yo na kati ya mutuna kaka obike na osala eloko oyo ata nazwi nanga encouragement mutu te eza problème te me nzambe ayebi nani oza nzambe ayebaki na kati ya famille ya David ayebaki bandeko na ye ayebaki amonaki papa na ye mais pourquoi bayeki kaka kopona kaka David parce que nzambe ayebaki nani oyo David azali na mokili oyo toza kovivre bato bazokoignore bato na façon moko osakana te tozovivre na monde moko ke non nde nauti koyebisa bino bato oyo tozomona misusu baza bato moko baotia bango ka neti biso na terme tolobaka nga stare nga célèbre nga boye misusu baza bakopi peut-être que vrai star bazali oyo na miso ya nzambe bazomona bango ke non moto oyo nazorespecte ye mutu nyonso tu te misusu nzambe azwaka biso na badimension moko non nzambe ayaki kopona David na libota na ye elingi oloba te kaza contre bandeko ya David parce que ayebaki nani oyo David aza sikoyo yo soko osala likambo na yo to ozosala misusu affaire na yo to misusu ozoteka eloko na yo to misusu oza na mosala na yo moko boye kozela te encouragement ya bato kozela te ke no bato ifo batia yo ka bayeba nani oza okozala desi parce que tovivre na mokili moko ya nko mokili moko eza mokili ya bato baza mitema mabe bato balingaka plus busoba parce que mutu mosusu misusu ayebi nani aza mais sikoyo azolinga sikoyo aza na baduti wana azosala mosala nde napesi bino exemple azosala mosala neti ngai boye nde nasalaka mission boye nayebi nani naza mais sikoyo na ndenge ya duti na ndenge ya complexe na ndenge natalisa mpe bato bayeba nga to nake kolobaka na bato nde bomona nga boye nga naza moi sanza nga naza sanza moi nasalaka boye nzambe alingaka biloko wana te yo yeba nani oza parce que soki na bandi koloba ngani aza boye na moi sanza kutu boye apres tolo nazwi natiki polele apres misusu kwisi natiki polele nyonso to nazolinga bato kaka batiangaka bayeba wana nani yango na ye mwana moi sanza mais nakomi sikoyo kokopie donc mutu il faut ozala na originalité na yo il faut koyeba nani oyo oza quel que soit misusu na mokili ozose retrouver que non ozomona comme si que non nazozwa misusu bapui ya bato te elingi oloba te ke non nzambe ayebi te nani oza pourkui ozela kaka oyo ya bato mokili pourkui olinga kaka moto mokili atalisa alakisi oke non tala ozalaka boye tala nde oza oza danse tala nde oza oleki bango parce que maloba bata mokili ezalaka na de misusu nazomélange te misusu baza na lolemo ya nyoka akoloba na yo boye apres sikoyo ntango opesi mokongo apres moto wana akritike yo akoloba na yo ke non tala nani oyo ozali yo oza danse yo oleki bango yo nde oza boye mutu moko akoka no aza te azotalisa yo nani oyo ozali me kaka moto wana alobi ye moto okitisa sikoyo na kati ya vie na biso vraiment tozalaka na besoin te bato bayeba nani oyo biso toza mutu oyo mpe aza na molimo ya nzambe mutu oyo aza na saint esprit ntango otala oyebake mutu oyo nayebi nani aza mwana nzambe te aza na eloko ya nzambe mais sikoyo kaka dans le vide boye
kolinga kosala trop na vite parce que na uti otalisa bino bato batia bango baka bato bayemba bango bato oyo baloba bakombo na bango basala eza okwa neti bakopi moko boye parce que en réalité so totala bavi na bango sango ekendaka moto wana bayemba mais so otali moto yango boye misu asala eloko te misu aza na ye na eloko te otala yo motu misu bayemba yo te yo misu kombo na ekenda nango te bato bayeba te nani oyo ozali po bato o bakombola mwa ekenda sango grand prêtre nani azali aza grand prêtre ndenge aza naza mokonzi ya yoji ndenge aza naza mokonzi ya versa ndenge aza naza mokonzi ya dose gabane mais soki otali siko moto yango en réalité boye azwi na ye kaka donc akopie na ye kaka personnalité moko boye mais vrai ye azali siko oyo biso tozomona wana eza bafaux siko yango lo nazoloba ke non na vie oyo tozovivre na bato ebele base découragera vite bato ebele bazalaka vraiment il faut bozala neti mutu neti lokola nga vraiment soki mutu oyebi nani oyo ozali okoprécipite makambo ebele te okozala na bavitese ya bavie ebele te okozala te misusu otalisa bato keno bato balinga makambo ozosala non mutu mpo alinga eloko ozosala fo azala na esprit moko keno oyo ezali kati na yo donc eza lokola eloko moko ya connexion vraiment na vie fo koyeba nani oyo ozali ntango oyebi nani oyo ozali okozala na besoin bakopi te donc okopie eloko moko boye mpona oyo atire bato bayeba nani bayebake atala azalaka boye non yango nauti otalisa bino na ndenge ya mutu nde nzambe asala nzambe ayebi biso nyonso to ayebi moto aza boye moto aza boye me na mokili oyo tozofanda tozondimama te mosusu mpenza aomona mpenza na ndako mpenza aomona mpenza mosala moninga azosala osala mosala kitoko me aondimo te aoyo apesa félicitation te misusu po akolinga kutu te keno atali soki oza mutu moko ya valeur toza mutu moko ya niveau non mais sikoyo eloko oyo mokili oyo bato banviaka bato balukaka bato oyo bato banani oyo bazali soki ayoki babwaki koma motu wana to amoni mutu mosusu azosala buzoba parce que azolinga toujours keno bato bayeba ye bato batala aza nani yo sikoyo yo motu oyo ozosala eloko te oza na misu na ndenge akalme obike te peut-être baotiangaka te mais oyoke esimbakisi uso soki oyoke esimbakisi te nde nalobi bamisusu neti biso toza na bamedia boye bato ya media boye ya micro boye tomonaka bato misusu bakoma komitikala mutakala parce que alingi atire attention ya bato bayeba nani azali mais omoni bamisala lokola biso bamoi sanza tozosala boye mpo na communauté misusu bayebi na bango misusu omona boye abeti ne yango kara donc abeti ne yango kara omoi emisuko asali neti on dirait kutu te ke non bapesa yo valeur na yo to balakisa ke non tala nani oza mutu ya valeur oza mutu moko ya niveau mais mosusu mpenza aosala neti akitisa yo pourquoi neti nalandaki ndeko moko azoyebisa tantine moko azoba mais moi isanzaka nde tofanda nde boye toyebi ye ye koma osala émission bozomona miso ya mutu azotala kaka parce que ayebi yo surtout okoyeba nga biso tokutani na poto toza famille moko te kutu bato na oti pesa no exemple neti Joseph nani David kutu na famille na ye mais nzambe ayebi bango nyonso tu mais aye kopona David baye kopakola ye huile parce que nzambe nde moto ayebaka moko na mokili oyo ya se mais moto mokili mpe miso azomona makambo malamu ozosala mais azokoignore yango alingi kotalisa te ke non oza mutu moko ya bien toza mutu moko ya valeur alingi kosala yango te alingi koignore yo sikoyo soki mutu wa mokili azolinga koyeba valeur na yo te mais yo moko kati na yo fo yeba mpe nani oyo oza fo tikala na ligne wana il faut ozala ose respecter mpe il faut kolinga te obandi koyisa bato bomona nga boye nga na moi sanza te nga nasala émission boye naza na besoin na te nazoteya naosala boye non moto aza na saint esprit akoyeba nani oyo moi sanza aza mais moto oyo aza na ye na molimo ya nzambe te akolokota yo akozwa kaka bongo c'est comme ça bato deba parce que na mokili oyo tozovivre bakopi moto ezalaka trop bakopi ya bato
bato mokie baza na originalité na bango mais tomona bacopie omona emisu mosusu boye neti bato misusu balingaka emisu alingi kaka journaliste moko boye aza na nkombo emisu atikaka mabele libanda emisu batangaka nkombo na ye emisu alingi journaliste ana nde ye na fete na ye alingi journaliste ana kanga bafoto mpo wanani ye donc tout ça eza bajare ya bato ya mokili nde balingaka mais toza mpe na bato oyo baza bato moko baza kopi te mais bato baza original sikoyo yango nazoloba na message oyo kenya na vi fo oyeba nani oyo ozali alors soki oyebi nani oyo ozali quel que soit likambo oza kosala oza na appui ya bato te elingi oloba te ke non ose soucie nango donc ozala comme so mais bango bazoyeba te nani oyo ngai naza mais so bango bazoyeba na bango me baosala mpe na nko baoyeba baosala mpe na nko sikoyo ntango okoma kozala na baide wana kaka tout le temps ndeko okosimbakisa yango tozomona misusu bapaster misusu amen évangéliste Victor Kayembe omona bapaster misusu abandi na ye bien nzambe azoutilize ye kaka ndenge ayebeli ye nzambe atindi na mokili mpo ayebi ye mais abandi kotala baningane basala ezotonda banini bakampagne ezosalema bato bazoya plan nga mpe ifo bayeba nani oyo naza mona sikoyo alingi kolakisa sikoyo kopi abima na ndenge ya kopi asimbikisi sikoyo abandi kotalisa bato donc ofaire koconvaincre bato bayeba ye nani oyo azali pourquoi baeffort nyonso to wana ebelebele bongo na vie ndeko na nga kosalaka effort te mpo bato bayeba nani ozali tozovivre na monde moko bato baza très na hypocrisie makasi baémission neti lokola ya biso bamo esanza etialamaka na bandako presque ya bato ebele epuis ndenge eza wana omona mpe boye bato ebele ata bato oyo bafanda nanga pembeni nanga na Suisse bayebi nani oyo naza me basala assembla ebele mais sikoyo ngai te mona bando okende banda boyebi nga te nga mo esanza te nasalaki non eza bakibasesi meme na miso ya nzambe nakoyosa nzambe soni mpo nzambe ayebi nani oyo naza mpo moto ayeba nani oyo naza il faut azala na saint esprit a comprendre directement que non oyo ya moto moko apapamba te comme tozovivre na monde moko moto akala bazopesa yango importance moto azofinga bazozwa video na ye bazotia yango biloko mais surtout na net na genre communauté na biso biloko elekaka na niveau milé na biso pa bamindele ezaka te jamais batia insulte ezala wana na télé bato baotalaka ngo net na bayoutube bato bazoseka donc eza babiloko moko sikoyo bato lokola babiso neti toyebi nani oyo toza tokolata bakopi te tokolata bakopi te kopi na sens ke nasalaka babiloko moko boye ndenge bandeko mosusu basalaka mpo sikoyo wana eza okona komi koatire bato attention à bato parce que nga moko naza ignorante naza ignorant parce que nazoyeba te nani oyo naza mpo soki moto oyebi nani oza osala buzoba te osala n'importe quoi te parce que oyebi nani oza quel que soit attention à bato to soutien ya bato eza te mais zala ndenge wana parce que David na zamba ayebaki amoni nzambe amoni David likolo bandeko ya David bazalaki wana nzambe ayebaki bango nyonso me akei kotinda mosali na ye bapakola David huile donc nzambe ayebaki nani oyo David azali yango atindaki basali na ye pamba te alors na vi bandeko nanga naye kopase message oyo par rapport ya bandeko oyo ebele na mokili oyo tozovivre balingaka koyeba te nani oyo bazali soki moto ozokomi yeba te okoatire batension ya bato ebele batiaka yoka nde tozomona babuzoba mosusu ezosalama na bato parce que bato wana bayebaka te banani oyo bazali jour oyo bakoyeba banani oyo baza bakosalaka buzoba te bakose respecte nde napesi bino exemple bato ebele mosusu omona boye tozo obwaka koma moto lobela nga naza boye eza nani oyo ye aza te lobela nga naza mokonzi ya banque mondiale aza na ye mokonzi ya banki te bozomona sasa nazolobela na ndenge sikoyo eza ye te ye na ndenge ya ye aza moto aza na ye na mbongo te aza moto moko ya bamoyen pe te azodébrouiller voilà mais sikoyo alingi atrompe bato alati photocopie
parce que azomi yeba te nani oyo azali mais alingi sikoyo alakisa bato qui faux au lieu qui vrai. Alors yango tozo vivre na mokili oh vraiment so nazo ko passer ba émission bo pona koloba ndeko moko ya bana ngabi ah maman isanza nayebi page moko beza bien ezaka trop polémique ba bato nanga nazoka ba émission no mbataka ngo kuna na bite ndeko ana yebi ngati ayebi na yenga bien oyo aza na page wana nayebi bango nyonso tu bata page wana ndeko ana yebi na yenga bien akokotia na ye pe akozwa pa bi atozwa nano nini émission ya ndeko na biso ya ba télé réalité ndeko na biso atia mais aotia te pona ni e problème à connexion mutu oyo ayebi nanoza donc on comprendre bala moko ozomona on comprendre bala moko Saint-Esprit oliyebisa ye ndenge Jean-Baptiste akomponaki mbala moko c'est le fils de Dieu avant apesa Jésus baptême. Donc, et ça va bien mususu. Donc, il n'est pas ton aïe de quoi na koloba te que non ah ndeko nanga tsaba biloko nanga po média pe eninga na combat mususu non. Na yebi na nyo nazali. Nakoki ko se rabaisser te, nakoki ko kitate. Donc, omoni mutu soka comme lata copie ya griffe moko be azolinga ka batu ba moni comme si ça perd mais batu siko na choix ta comme ko lata ba copie ba griffe griffe bo yenga na soma kona ba héros bo njoka emsu lukuta mais parce que lingi azolinga komi ko accepter te nanyo azali mais alinga lata photocopie ya vie. Tout ça na bateau bazana na ba photocopie belé mais bande konanga na vie il faut qu'on faire très attention na kozala toujours attiré na ba biloko eza ko frapper ndenge bi besoin koloba o nyoso ngengaka eza orte peut-être au bona mususu neti amoni aza pembeni nanga atala bi mais na yebi et donc yepo na yepo alanda muto asala émission fu muto musika o ayebite siko nzamba yebi nani onazali mais est-ce que nzamba za besoin mutamokili il faut kaka ngamo isana na keko yebise oyebi nde na zaboy ngai na za mo isanza kuto yebi na pourquoi na osala émission non pourquoi ba démarche tout de belé soit za muto connexion soit za muto nzambe à comprendre automatiquement soit dans la Saint-Esprit muto comprendre nani oyozali toza kana besoin na vite to brutalisaka nyonso. Merci beaucoup maman Amélie, la première dame. Tout ça qu'on a besoin d'inviter pour notre forcer batuba batia yo kabaye banani oza non bozo mona bandeko bazo ko forcer bozo mona bilombo bandeko base belé oh soit disant belé ngana lo bakana batu bandeko batu belé batu misu bozo mona ba journaliste misu ba démon bazana bango nde comment ko ta ko pesanga vision ya journaliste moko mona na za mona mwasi pe même mi ebele ba finga ke solo mais amoni démon o ya lati ya bimani ko na leli no kinjoto malili pourquoi parce que tant nzamba inspiré ngana passer message parce que ezana ba tebele ba comprendre même nzambe aroya na église amunene te bo moni aroya ka na église amuke o eza em soutina te ya on habite o vivre na mukilio yo moni nganet na Suisse ba tebele ba ebina ba tebele ba tela kanga ya on a vu ça une de quoi ngabi osa besoin te émission ngeke na page wana ayebi mukolo page wana akotia na ye mais wa mutu so mukili azo sala comme si habite na pesa importance na bata misika mais on a ce que mutu oya pembeni mais na vie photo sala très attention à ko ignora kabato parce que okoyeba te nani wa ko aider mutu musika te mais mutu pembeni. Mais il faut plutôt ça faire très attention, il y a quoi envier que non comme on a un monsieur loko ko frapper, aux hommes net biche comme un gars dans star, un gars dans chroniquer ça sur le journaliste sur le mendukuta. Parce que mon toi dans la confiance ne o azo komi ba nanyo aza et on sait absobate. Et on a zolo bake, ceux qui mon toi mi perdre. Yemoko en soi azo yebate que nanyo nganaza. Ba ebele ba simba kisibo. Pour la suko yo asa ila batu comme si
copie moko boy mais vrai eza ye te. Donc alingi attirer biso ba attention ngai wana non vrai azali parce que azomiyeba te nani aza. Eza lokola mutu ntango nzambe asali Adam na Eve apesi bango alobi ke non bazalaki na pouvoir nyonso tu net bana na bapetit die mais tala Satan yaki kokosa bango oso bolie mbuma bokoma lokola nzambe mais nzambe apesa biso déjà pouvoir abi toza na pouvoir ya kobénir ya komodire tokoki kodeplace bamontagne donc tokoki koloba mpe na nyama mpe akoki koyoka donc nzambe apesaki déjà mutu pouvoir neti Adam na Eve kozanga koyeba nani oyo bazali bakasi ke diable azoloba na bango vrai alors que nzambe atiaki bango na jardin d'Eden nzambe apesaki mutu biso pouvoir ebele bazo kose trompe parce que ozomona neti bajare baémission biso tozosala boye misusu nde naza boye so nayebi te nani oyo nazali après akobanda osala ba n'importe quoi bomoni nabandi kofinga bomoni oyo nabandi kosia boye abandi kolonga bila bomoni tututu parce que eza kozanga koyeba po soki nayebi nani oyo naza nakozala agite mpona nini na mokili nakomitikala mutakala pourquoi nakosala na bando kofingaka bato mpona nini parce que mutu soki akomi deja na babiloko boye aza mutu moko aza copie aza vrai te. Amen apôtre de Dieu. Parce que tous oyeba te na mokili oyo ebele bazoyeba te nani oyo yaza neti mutu okwanga moi je suis fier de moi parce que déjà naloba yango toujours na ndenge nasolaka na bato misusu oyo misusu baza mpe na baniveau soki ezaka bajara bafi mosusu oyoka bato bayokaka matoi passe na internet nga nayebana naza na vie nanga boye aza danse nga nane kezali nga na non mais siko bato ka babiso bamoyisa nza boye peut-être misusu okokokende sika mo bokangi misusu foto nanga to misusu okika boye mutu oyo azotia teti wana po kopo azosala azosala na nkopo boye akoreconnaitre nga mais ntango amona ndeni aretrouve moyisa nza parce que c'est comme ça biso na monde ndenge toza surtout bato omoni eza lokola mwasi nzoto mwasi neti ke non ozwi nyonso totandi yango libanda mwa mobali oyo asa moni na ye baparti tutu ozala ata na plaisir te mais sikoyo eloko oyo eza ya kobombana mutu sikoyo ozala na besoin ya découvrir emoi neti nde toza boye peut-être nga naza nanga mutu na bomba na nga yango naye kosola na ndeko moko alobi ebi mama moyisa nza tozosenga yo baémission na yo tozosenga yo tokepeselo epa bato wana mais pourquoi misusu boloba na nga o te ekoki mpe koteya bato kuna non bamilie mosusu toza na première classe na deuxième classe biloko mosusu il faut pas kobosana mutu ayebi nani oyo aza kotika na première classe oyo ayebi nani azata kosuka akokita na deuxième classe biso bato mokili oyo nzambe asala biso toza lokola bapetit die nzambe apesa biso pouvoir oyo nzambe aza nango alobi na biso apesi biso pouvoir d'autorité sikoyo satan ntango aye kokosa Adam na Eve eza lelo na bato ebele ozokomikosama ozokoluka koyeba te nani oyo oza devant nzambe yo lingi bato ya mokili balakisa yo nani oyo ozali mais okose faire trahir mais bakosimba biso bakisi mais bakolongolo bilamba mpo batikolo mutakala mpo balobake moyisa nza omoni ndenge eza nde moko aya koloba nanga 2 ans passé nangi na produire émission nde nasalaki epa ya mwana mwasi moko oyo ayebana comme ça non fo nayeba nani oyo nazali estce naza mwasi valeur to naza mwasi buzoba to naza mwasi oyo nasalaka bavideo nalobelaka soki baluketu non. Et bon, pourquoi on a précipité vie? Alors, c'est quoi? On a zolo bana bande kobele. Vraiment, tous vivre dans le monde moko batu bazar mité mama be makas. Bazo e baba valeur na biso. Ce que mon yata mutu akosolite. Ce que mon yata mutu aime au kangi photo au tien na Facebook batu j'aime ezate. Ko se déranger parce que on a peu comment peut traumatiser batu belé. Au moins kapene na tie photo batu j'aime té. Olingi bati lo ya hypocrisie. Monsieur somona ozosala msu ozoteka ozomona msu bato ozana bango pembeni basombaka teka bato misika bato ozana bango wana pembeni baza mabe baza ba hypocrite siko lingo sa ndeni o se transformer ndeni po bando benga bango atesa bango boya banani onga naza ngai queen beme naza boya non mama nzamba yebi nani oza eloko eza important yango
soki moto mokili ayebi nani oza te me nzambe ayebi nani oza. Joseph nzambe ayebaki nani oyo azalaki. Malgré Joseph bateki bandeko na ye bayebaki na sens parce que tozovivre na monde moko boye bango bato ya malamu bato batiaka bango kate. Bato et puis bato oyo balingaka ko reconnaître bato nzambe azotinda te ba perdaka plus ba bénédiction. Lobi salenga plaisir. Moi mwasi moko azo mama isana ndenge ozalaka toujours dire lobaka au préférer la qualité que quantité ta bato ba okimotika la 5. Est-ce que ebi ke yo changer vie na ngai. Nazaki mwasi moko teti donc nazo diriger mbal na osala boye mais grâce émission na yo kana nga ba maté ya mais ceux qui parmi 10 personnes va se retrouver ngana kokangama na yo. Alors on ne va que non nzamba yebaki nani nazali l'état qui a remettre nga ba dossier ba komi ya famille na ndoto siko ba ndekonanga na vie place oza ata soki bato bazotia okate na affaire na yo bato misika mtu basombela ko biloko bato pembeni bazobebisela yo kokende koya koyebisa bango te ko bino boyeba te nani onaza na omemela bino biloko na osala bona bayebi na bango que nous a femme d'affaires oza femme courageuse bayebi na bango siko soko ozo komi koyeba yo moko te misusu bakitaka niveau bas asimbikisi anisiko attirer bato attention ndenge ngaza tuza la média mutu so ya ibisanga mo isenda bwaka nga naza mutu nga déjà kutu biloko andi jana loba ngo interdit bayaka te mais bato tout monaka emsu bwaka banque mondiale azana mutu banque azana mutu banque te mais asko ala type copie parce que nani oya azali alingi ko accepter te que non aza pauvre toi aza simple non alingi ko accepter ngote sko alingi a tromper bato na apparence angala lakisa bato que non aza mutu banque mondiale aza mutu mbongo so totali bato tout bayemba bango bani loko te je mélange pas mais ba misu omona bango pendia totali yo mutu bayemba mayoyo pourquoi parce que balata copie alors na vie bande konanga tozala na confiance ya biso moko avant bato libanda misu lingi mutu bato o bando yebisa bango nani oza obligé te. So mutu aningi ko reconnaître yo tika ye. Nga na mboko au Suisse, ce qui ça fait des années banana bando sa émission, des coins ti coins, de Genève ti Zurich, bayebinga. Bayebi ezala bato belé, so nazo mona bato ngo bazo yate parce que bato su baza mitema mabe. Baza ba hypocrite. Donc bangi ko reconnaître te que non moi soyo azo sa musala malamu siko neti ngaso pe naza fi moko mayele te naza bolole na kolinga siko natika poitrine libanda na bandi ko finga kabat na internet siko wana siko na lati personnalité mususu copie lukuta poka kabatu ba yeba wana nani wana moi santa te non pourquoi on sabe fort nyoso toi ba tout basala bongo parce que ba yeba te ba nani obazali nina oti ko betela bino nini ni solo ndeko azosenga nga ba video na nga nyonso tu ya ba série ya émission eke na page ndeko na biso moko azala kana mboko ayebi ngapi mais osala nango te pourquoi osala nango te déjà un peu déjà oyeba nani mutu wana azali déjà connexion donc moni David tango musala nzamba ye na ndako na bango amonaki ba frère na ye mais nzamba lobi te que non aza contre ba frère David non nzamba yebi nani o David azaki capable ya tout aza musalo ya poni po asala makambo nyonso tout ndenge ko sepelisa nzambe mais ndolo bateke nzamba aza contre ba bande ko ya David non et puis pour moto ayeba nani o David azalaki il faut dans la connexion à Saint-Esprit et on azo ya ko ba bino bande ko nanga onyo se bouya kiza orte bande ko bele bo sa attention tant moi sona a loti chroniqueuse wana oya moi si abina loti na demo ndeto mona akabana na dessin animé ngabi mais ezaka début hein parce que mutu so se retrouver déjà na ba niveau boye ya ba mvoutima boye abi azana mission makasa ko détruire bato batala bango mais parce que bato bele bangi ko reconnaître bato te ba ope ba miyebi bango moko te bazo kende na bako simba babiloko parce que ba attirer attention à bato peut-être ndeko nanga oza mutu a média chose net nga talanga net mo isanda de Genève de Zurich
naza mutu na yebani et puis naza mutu oyo bandeko misusu peut-être oyo bandeko misusu basala ndeni nga so nazalaka bato misusu nakendaka na préféré natachaka mingi na bato oyo babimaka te mais bato balobaka kombo na bango te mais baza bato oyo basalaka mosala tolingaka eloko efrappaka te parce que c'est pas des eloko nyonso ezokofrappe eza or non. Dès tout à l'heure, na otoloba. Parce que mon tour même na Suisse, banda comme Suisse ba yebinga. Mais même si mon tour sur tango ya boy, okangi photo na ngotiebi. Eh, ndeni a retrouvé mo isanza. Batu baza na bongo. Mais oyo yebi soto ke mo isanza, obi koza na valeur, obi kende za na oyeba, mo so yebi soto ignorer. Siko ngamo lokwa ngamo na mi yebi nanyo naza. Parce que na mi yebi. Na mi yebi place o nzamba tsenga, niveau ni nzamba tsenga, alakisinga na ba vision. Niveau nini o ako élever lisusu nga. Mais na ko ya ko convaincre binote mama mami kana na mama mami fombo boninga mo isanda ni naza na mwana mwasi boko na naza nzamba zo sa elanga nzamba zo non oya za na Saint Esprit akoyeba nani o ngana za nde na WhatsApp ta mwasi moko ya Camerounaise ndenga uti kolota enlèvement ndenga zo babia moni Jésus na église moko et ezanga tina et belé bazo linga ba faire voir bato ba yeba bango nani baza botalaka bato ba yemba bango na banzembo et belé to yeba ba nani baza ba iloko moko bato so tali po bobi ye mutu ba yemba donc so mona mokileli eza trop na ba faux eza na ba vérité non même biso ba africain le fait que africain misusu bazo yeba te nani otozali na mokili opendeke tozo vivre biso nde toza bato tokokaki jamais bamisusu boza bato kosimbaka kisi te pas Satan jamais parce que nzambe apesaki mutu pouvoir mais comme bato ebele bayebaka te nani bazali yango bakendaka bisimbasimba mpo basala bakombo na bango misusu misusu bakendaka mpe pa bajournaliste misusu mpo bwakanga boye naza boye wana kopi parce que olingi koboya komi reconnaître que oza simple eza biloko oyo ezoko détruire bato ezoko aider bato vraiment ba avancer te ezokotisa bato ebele ba complexe alors même na bandeko misusu oyo tozomona bazoya na bamédia bazoteya bato ebele baza bacomplexe makasi bakuku papa Cristal Kribo baza bacomplexe parce que kokoma na niveau neti babiso bamoi sanda toza boye nayebi nanyo naza na kokozala jamais na panique na kokozala jamais na complexe na koki jamais kokende bomoni video na ngai ya émission botiango na banini na bino bato pe batala non muto eza na connexion à Saint-Esprit o ayebi nanyo oza ya comme nzambe alobi babrebi na ye bayebi bayokaka voix na ye ebi bayaka muto ayebi ke so mwana mwasi wana ane eloko ya nzambe makasi muto koya mais tovivre na monde ke non parce que bato baza trop négligent bato balingi biloko ezofrappe bango bato balingi kodénigre baninga misusu omona muto bokoli na ye pembeni lobi te tika na néglige parce que mo isanza na tokolane mais tokoli yeso yo okokosala mutu okokosala déjà un temps okokosala mutu ya mokili te okoka jamais kosala cerveau mutu ya mokili te bokokolala mbetu moko na mutu wana me nzambe ayebi mutu wana nani oyo azali soki akozalaka mutu monene na vie nzambe ye moko mutu ayebi et puisque ntango akomi kotalisa mutu wana mpe bandi koyeba nani oyo azali mais okoki kobaye mutu wana te to kolinga kopesa mutu wana confiance te parce que lobi ate ye ndenge eza boye ngai nasi nayebi ye déjà ebele bayebaka bavaler mpe bato te ntango akoma mona mutu akomi kobonga ntango akoma mona mutu akomi komata nde aye siko na ndenge ya nini ya hypocrisie kolakisa bolingo moko ya bien te parce que azomona ke non mutu oka ndenge azalaki boye nzambe atomboli ye vraiment mais non il faut pas komesana kolinga bato na ndenge ya bongo non eza bien te faut kozala na connexion esprit kocomprendre mbala moko ke non oyo azala ya nzambe oyo ndenge eza wana aza différent na bato toza komona malgré makelele ezosalama te parce que nzambe atravaillera te place oyo makelele eza place oyo bozomona agitation eza nzambe azalaka wana te nzambe atravaillaka toujours
na bato oyo bozomona et puis eloko nzambe asengaka mpo nzambe ya kotravaille na bato faut ko simplicité yango na bibato kaka biso kwa bamoi sanza bato des fois omona bo bato misusu bakomela yo ozomona oyo baza mpe bamikonzi na kokoloba bato mpe baniveau mais surtout oza lokola bajournaliste misusu déjà omona na bandi kotia bato makelele so mpe na ndenge mpe naza so naza mpe kaka neti bandeko misusu wana obandi koloba to misusu mpe obandi kokende esika moko boye kaka ya baloyenge mpe bato batiaka non fo koyeba nani ozali kozala na complexité vis-à-vis na moninga na yo soki bato ya mokili bazolobela yo te ke non ozosala likambo bato bazoencourage te elingi oloba mpe te ke non nzambe ayebi te nani oyo ozali nzambe ayebi tikela nzambe tan ebele bamisusu baperdre baespoir na bango misusu baperdre baconfiance na bango ya bango moko parce que alingi ake koconvaincre bato ya mokili bayeba nani oyo azali non bayebi na bango bazomona mpe misusu bozomona mpe akei mpe batali mpe boye mami fomba ateka biloko bien aleki na ye ake kosomba na eloko moko mpe ya mabe Rebecca asalaka babote kitoko mama Rebecca asemakiaka bien aleki yo mais nzoloba te ke non ose dérange ba nasala nini sikoyo mpona convaincre ke ayeba ke nga na makiaka bien non osala eloko te yo miyebi nani oza obi ke non naza maquilleuse moko ya bien soki acomprendre te comprendre te ye moko neti na monde oyo tozovivre boye so mutu mpenza acomprendre te nani moi esanza aza jour mpe kolimwa ezali bato mosusu jour moto ozala te obi mais toperdre tozalaki na mutu moko te to asalaka so émission te mais abandaki koloba makambo moko eza différent to elimwa mbala moko par rapport a baninga mosusu parce que eza biloko moko bato batalaka bato na ndenge ya nzoto mais soki totanga komba nzambe tozosambela tokomaka mpe na dimension spirituelle ya kocomprendre mutu nani oyo aza botalaka bato na banzoto te botalaka bato te parce que oyebaki mutu wana parce que misusu bobandi koseka na mutu wana parce que misusu mutu wana azalaki na quartier na yo neti ndeko moko ya mwasi aloba moi sanza ye mpe azoteya mais akuti nde nga na poto awa toyebani meme mpa te toza mpe famille moko te kutu mwana kutu yo boti nzambe akoki kotia badon akoki kotia babiloko ebele na vie ya mwana na yo epuis mwana bandi kosala bamakambo ebele mais totala mitema mabe bato misusu mpo amonaka yo misusu bozani na susu azokamwa komo okamwa komo oaccepte bato ya misika komo motu bozani pembeni okoaccepte te yango ebele bazokende luka nzambe na misika misusu nzambe azaka pembeni wana azoutilize kaka motu kaka pembeni wana mais comme ezali likambo ya koboya koreconnaitre motu ndenge bandeko ya Joseph mpe baboyaka mpe koreconnaitre qui était Joseph. Berere wana ebele bato bakosala yango na vie ezobloke bango misusu moto mosusu akoki kozala canal ya bénédiction mpo na yo peut-être okoti liteya moko na ndako na yo misusu na koboya koreconnaitre moto wana ye moto amonaka monaki na swissa ye moto amonaka monaki mais komona moto elobi eloko te mais ese yo oyebi moto yo osala moto même kutu biso bamama bana tozobota tozokokosala bango te nzambe moto azosala motu nzambe moto azokambola badon nzambe moto azokambola bainspiration alors bandeko na nga boforcaka bato te bato bayeba nani oyo bino bozali non so moto alingi koreconnaitre yo te ye moto akoyeba so mpe moto alingi mpe te ke non misusu encourage yo oza mwasi kitoko aloba oza kitoko soki abombi yo na motema na ye moto akoyeba oza mobali kitoko soki abombi yo ye moto akoyeba parce que biloko eza ebele ke bato ya mokili soki tozeli to babanda olobaka na biso babiloko misusu ya malamu ekodécourage biso na makambo toza kosala même ngambo nazoloba na bino awa net lokola nayebi nani oyo nazali nayebi komo ndeni nzambe atilizaka nga donc naza na besoin te ke non bato bafandaka na suisse il faut bango nyonso bayakobisanga ke moi sanza osalaka émission na yo bien oteyaka bien to opresentaka yango bien olataka bien na ndenge ya respect soki bamisusu bakosala yango te parce que bakosala yango na ndenge ya nko bazoboya na bango peut-être koreconnaitre na ndenge ya nko mais na sa motema bakolobake mwana mwasi oyo asalaka makambo bien c'est ça l'homme
sikoyo ngai mpe lokola nde naza boye namiyebi nani naza nakosekakase te nakoswisa mpe motu te ke te pourkui nakende koloba na bato esi boyebi te nani naza naza moisanza naza boyeboye nasalaka boye natekaka boye non. Ebele bazosala ngo na bavi na bango bozolata bakopi eza bino te ndenge bakopi oyo tomonaka moto mosusu eloba nga naza mokonzi ya yodi ake asombi na ngwanzu sikoyo alati fotokopi mpo bamoni kaka alati griffe wana aza lisusu ye te wana akomi kopi. Yeba nani ozali nzambe apambola biso badimanche malamu na bino nyonso tu basemaine malamu. Donc tobanda basemaine malamu nalingai kopartage na bino yeba nani oyo ozali. Donc kolinga te bato baya okendaka epa bato oexplikaka bango to msu ose déranger ba mokie ke pourquoi batiaka ngaka te pourquoi bato oyo naosala likambo boye naoteka boye to naosala affaire à voyage boye pourquoi bamoya baencouragement eza te parce que bato baza bongo bato mosusu bayaka nakokonie yango te mais bato mosusu mpe bayaka te wana mpe edécourage mpe biso te na mokili mais eloko eza très important komi perdre te ke non obosana nani oyo ozali parce que soki oyebi nani oyo oza okosala buzoba te quel que soit msu likambo ozosala na vie na yo yo ozala kaka na confiance nanu ya yo moko koyeba nani oyo ozali na mokili oyo ya se parce que botala eloko ekomelaki Adam na Eve likolo mpe ya kozanga koyeba nani oyo bazali yango Satan ayaki kokosa bango bolia mbuma bokoma lokola nzambe déjà bazalaki déjà lokola banzambe nde bazalaki mpo nzambe apesaki bango pouvoir apesi biso pouvoir biso bato ya mokili ya kodomine mais sikoyo lokola banani bango mutu bato misusu na vie baza mpe lokola Adam na Eve merci mama mami ifomba bayebaka te banani oyo baza yango bele msu bakitaka na baniveau msu alati kopi mais ye vraiment aza lisusu te alingi atriche mpo alakisa bato bozomona nga na grand prêtre na danse bomona nga na journaliste moko na star nayebana nasala boye abandi kosala n'importe quoi parce que pona mutu soko omiyebi nani oza soki mutu omona mutu ofinga buzoba soki omonake mutu otikala batolo polele parce que aza perdi azoyeba te nani oyo aza mpo mutu ayebaka nani oyo aza ayebi niveau na ye epuis ase respectaka. Alors eza tout comme ndenge monga mpe nde naza boye vraiment moi sanza mama sanza moi ayebi nani oyo aza ayebi nani oyo aza mpona boyeba nga nani oyo naza eza likambo keno kocomprendre soki oza moto osambelaka nzambe mingi oyebaki non ndenge Jean Baptiste amonaki Jésus azoya alobi non c'est le fils de Dieu ye motu fo na baptize ye alors okoyeba mbala moko keno nani oyo moto azali epuis ndeko mosala azosala nani oyo azali molimo nini oyo ezokamba ye kopi nini oyo azaleli nango. Vraiment ba courage na bandeko bele pe msusu bo se décourage kana ba vie na bino bo lingaka vraiment komi ko accepter te nani obozali il faut bo mindima nani parce que soki nzamba yebi nani oza muta mokili soki azoyeba nete azosala ngona nko parce que muta mokili pe il faut yeba nani oza bayebi et on a pesi bino ka exemple nanga ebele bayebi siko nga na koza obligé te nakende koexplike nga nazaka boye bomoni te naosala non donc bato misusu baza bato otikela bango ntango bandomonaka malembe aignore yo après lobi nango bandi koya comme si neti keno moto amona makambo malamu osala te mais amoni na ye c'est ça l'homme yango même Satan akosaki ba Adam na Eve kaka buzoba oyo bokoma banzambe bolia mbuma oyo mbuma eza misusu maloba babizaleli ya bato misusu nde baza aye neti atiola Adam na Eve et pourtant amonaki bien nzambe ndenge aza kopesa bango pouvoir ya kodomine nyonso oyo ezalaki wana na jardin d'Eden même na nyama. Donc toza mpe na bato misusu bayebaka nani oyo tozali me baignoraka yango comme si
azoyeba te ndani oza mais ayebi na ye ndani oza mais sikoyo osala yango neti non sikoyo yo ozala jete mpo nani yo faut garder kaka valeur na yo respect na yo okomona ke même malembe moto wana azoignore yo acomprendre. Nzambe azala na bino ba bonne soirée place bozali et puis ba semaine malamu partout place bozali.